Ma mission TV, le miroir du monde. Maman Olive, maman Denise, votre ambition là-bas dans Libanda. Toi, ça, les gens côté, tu fous dans la ndako. Maman Olive, on s'en wapi. Maman Denise, on s'en wapi. État de droit, on yo. Biso, tu as à côté à maman, la biso, tu as la masanga, mais gouv. Meilleur gouv, nani. Mais gouv, ngila. Maman Bida, tu as la wapi. Nabana. Suite au Fandi, bon matin, tout le monde, policiers, sont déjà parqués à grande distance. Je ne sais pas si c'est Kala, Moubé, Gombe, qu'on décrit bâton. Ça pour venir bateau, juste en Bogota. Avec le on a biso, on a payé même hier de foutre Mbongo. Oh, les gens avec Bakambo, parce que pour conflit parcellaire familial entre Bango et Bango, on décrit biso ça pourtant. Et la famille petit biso ngana locataire ya Pichu. Bon. Attaqué locataire, Nabimaki, Nazana Kilot, Naki Natuni Bango. Tant Natuni Bobabino, et ça, problème, il y a famille à Kovo Ingila. Kovo Ingila, Biso Balocataire, Tofu Dagaimbongo. Mais Bango Bongo, on a Bamona Rangote Bandeone Msoso. Ça veut dire Kovo Ingila Liaganaye. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on nous a pas prévenu. Bon, on a biso ya loyer, toza atala nyongo mon côté, Bayer na biso azala garantie na biso bon ya mois de juillet au en cours le to les 11. Bon on a biso déjà ya mois de juillet, to futa to atala nyongo mon côté ba prévenir biso te eloko mon côté comme ça lokola ka bangulu bantaba, maman a ba policier moko baye awa bazokota bandako ba bimisa biloko. Je suis revenu na kuti ba policier belé na lupangu bato parquet. Quel est le problème? Ba yebisi biso ceux qui ba bayer na biso entre les enfants, bazali na makambu na parquet, basabi makambu. Alors côté ya bayer na biso aza perda yango baye ko déguerpir biso. Oui, to la muki na tongo comme d'habitude ngai na bimaki déjà, je m'apprêtais pour na kena musala. Na oti ko sukola na komi na lupangu na moni ba policier belé na kati ya lupangu na moni ba locataire musuba osto wana bango na tuni nini ote batindi ba ko bimisa biso forcément à partir à parquet basambaki nde ba ko bimisa biso. Donc ce n'est pas que notre foot à bon on paye notre argent. Notre foot à bon on a bango c'était hier qu'on les a payé l'argent. Et le mec c'est qui est venu prendre l'argent c'est maintenant que dans la zone pour signer. Il est parti. Ton foot n'est pas Kovengila. Ma mission TV, le miroir du monde. Voilà bande kobalandi ya magazine na bino ya population to yebisa bino ke terrain nde komi lokola cheval de bataille na biso to kitaka to eba masoloni ezali koleka to zwa qui appelle ba bengi biso to kita awa bozomo na tozali na croisement ya avenue ya boulevard Triomphal la avenue des Huileries et pas yoa pito yaki na résidence bazo benga résidence ingila koyeba qu'est-ce qui se passe to kuti de guerre pissement forcé bazali ko bimisa bato libanda ba locataire tozali koyeba te voilà pourquoi to kolinga to s'informer auprès ya ba locataire to eba nini et saliete ba bimisa bango biloko libanda boye est-ce que ba futi mbongo te problème ango ezali nini to koti na kati pour tozwa ba réaction après to kobima. Voilà bandeko tozo continuer kaka kotuna ka ba locataire pour na koyeba ko constater fait tozo mona o ya déguerpissement forcé to koyeba to tuna maman mbote papa yo pe ozanani awa. Naza locataire awa, ça fait 12 ans que naza comme locataire. Oui, yo bayer na yonani parce que ezali lopango ya ba héritier ndenge toyoki eza ya ba héritier mwana na mwana zwa kambongo yo ofuta kambongo epanani. Na koyi ko dévoiler kombo ya bayer na ngate po na bayer na ngato za vraiment na problème te. Voilà. Alors, problème nini yo to eto kuti bino bozo bimisaka biloko. Qu'est-ce qui se passe au juste? Oui, to la muki na tongo comme d'habitude ngai na bimaki déjà, je m'apprêtais pour na kena musala. Na oti ko sukola na komi na lupangu na moni ba policier belé na kati ya lupangu na moni ba locataire musuba osto wana bango. Na tuni nini ote batindi ba ko bimisa biso forcément à partir à parquet basambaki nde ba ko bimisa biso. Mais on a un problème na bango, un problème na biso te. Tozo regretter kaka puisque toza bato. Toza ba droit na biso, il fallait pas informer biso même 2 jours, une semaine avant que botala to sambaki to bongo tozo bimisa bino nde il y a un problème te. Voilà, consoeur, on comprend qu'est-ce qui se passe dans le bino.
Toyebite, nga personnellement nakendai déjà musala nazali na réunion ya travail na moni numéro à moi na et comme singa na bon moi na benga nga héros yo na uti obimananda qu'est-ce qui se passe il me dit maman a ba policier moko baye awa bazokota bandako ba bimisa biloko je suis revenu na kuti ba policier belé na lupangu bato a parquet quel est le problème ba yebisi biso ceux qui ba bayer na biso entre les enfants bazali na makambu na parquet basambi makambu. Alors, côté ya Bayer Nabiso, aza perda yango baye ko déguerpir biso. Na sengi bango document wana na tanga parce que naza quand même intellectuel, je peux prendre connaissance ya makambo eza na kati. Ils m'ont pas donné l'accès na document wana, c'est que c'est comme ça vous voyez que biso kutunga kutna lobaki nazo vanda ka boye, mais finalement ba conseiller na bimisa to bimisa ba ozo mona yo moko ba bimisa biloko landaku. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on nous a pas prévenu. Mbongo na biso ya loyer toza atala nyongo mon côté Bayer na biso azala garantie na biso mbongo ya mois de juillet en cours le to ale 11 mbongo na biso déjà ya mois de juillet to futa to atala nyongo mon côté ba prévenir biso te eloko mon côté comme ça lokola ka bangulu bantaba droit ya ba locataire je sais pas ce qui existe raté donc voilà la situation quoi. Moko ya ba locataire to kuti pas zo misabilo ko na yeto nito ebande kombote mbote kombo nani Christian Kidinda Mawez ozanani naza locataire na futu la kaipa Kovo Ingila problème nini ça problème to comprendre était ezalaki na tongo le to la muki vers ba 7h 8h to ka ba toquer ba porte to bimi to moni ba policier ba koti na lupango ebele kokota ba policier ba koti malabo eza nini bazobenga bino bokende bino to ba locataire boyoka message mo ba yoko pesa bino. Bon, attaqué locataire, nabimaki, nazana kilote na kena tuni bango. Tant na tuni babino, eza problème ya famille ya Kovo Ingila. Kovo Ingila biso ba locataire to futa ka mbongo. Be bango mbongo wana ba mona kango te bande ona mususu. Ça veut dire Kovo Ingila liaka na ye, Kovo Ingila liaka mbongo ya bande na ye. Eza lupango ya famille héritier. Yende mdazwa mbongo. Yende mdazwa mbongo, aliaka mbongo bandeko na ye bazokelo loko te nde toza bata mibeko pe bata na katia to ba contrôler mikanda na bango to découvrir que oui eza benda au sommet et uti musika procès na we banda déjà kala de Kovo Ingila lwa bandeko lia na mbonga ba locataire bandeko na ye bazomona mbongo te bazomona clarté yango na bandeko na ye ba décider nde bakende ko samba bandeko ne ba longier ti ba pesi ordre na paquet ba basala nini ba bimisa biso. Bandeko tozo kutape batu so bazali bobo moni keza lopango mobimba to tuna nano bato to kuti awa mbote ndeko mbote papa to trouver bino libanda problème ezanini qu'est-ce qui se passe problème passe awa biso ba locataire na ndako ya ba famille ngila suite va fandi bon matin to moni ba policier ba ye so déjà parqué à grande distance je sais pas si kala mobe gombe ba ye ko décréter bâton ça pour prévenir bateau bi juste en beau côté. Avec on a biso, on a payé même hier tous foutu mbongo. Oh les gens ba kambo ba pour conflit parcellaire familial entre bango bango, ba ko décréter biso ça pourtant. On peut faire pas nan. Et la famille petit biso ngana locataire ya Pichu. Ya ngila lega ko vingila. Et c'est qui propriétaire ya terrasse ozomono, ba ngi effacer ngo. Parce que mbongo na pas na. Il y a d'autres ba locataire ya ko vingila. Est-ce que honorable hein? C'est honorable, ok. Ça va, mais Loba, par rapport à dossier. Loba, moi, Liloba, moi, ça la moi bien. Maman, par rapport à déguerpissement, moi, Liloba, vous êtes locataire Awa. Bon, d'abord, bonjour, nous sommes locataire Awa. Alors, nous avons surprise, on nous a pris par surprise. Tout à l'heure, on a fandi directement. Bah, c'est sûr que notre déguerpissement, il y a des policiers là partout. Tobimi Libana, tu sais que notre Malibana, Balibana. Donc, ce n'est pas que notre foot à bon, on paye notre argent. Notre foot à bon, on a bon, c'était hier qu'on les a payé l'argent. Et le message qui est venu prendre l'argent, c'est maintenant que dans la heure qu'on signé, il est parti. Ton foot n'avait pas Kovo-Ingila. Vous avez averti. On nous a pas averti, rien du tout. Mais c'est sûr que non, ou bientôt, ils ont refusé. Maman Olive, maman Denise, maman Olive Ozawapi, maman Denise Ozawapi, état de droit en Goyo, Batulibana, papa Vati. Tisekedi papa la biso papa kamere mama bida tokola la wapi na bana bongo ta makamu na biso boya mbote papa yo zanani
bon nga naza vendeur ya awa naza barman na teka ana barman awa na kati ya teka si oyo résidence ya ba famille ouais naza na awa. OK, problème eza nini? Bon biso juste tobi problème te tomonika ba soda ba ina tonga ba ekomisa biso bo misabilo na bino biso to comme biso to tek comment to comme misabilo sans que ba problème to donc ba misi biso sans problème to ko yebile ezate mais to misi ba biloko na biso ba bino bailleur na bino nani biso toza na côté ya maman na biso to tikla masanga mais gouve nani mais gouve ngila. Voilà bandeko bolandi ba réaction ya ba locataire oyo ba futelaka na résidence oyo yingila bo comprendre problème ezali entre ba héritier bango moko ba comprendre que moko ya ba héritier azalaki kozwa mbongo sans koyebisa bandeko na ye. Voilà pourquoi bango ba décider yaya na bango mukolo aye ko décider akita ye moko sur terrain afundi na justice etalici ete bango ba gagner na bango na ndenge basala ki jugement et il faut babimisana na ba locataire parce que ba futaka mbongo pas mutu moko alors que fala eza lopango ya ba héritier tout fala ba mbongo bolandi ba réaction ya batu bolandi ndenge makambo zali kokende bolandi pe bomoni tokoki ko filmer ba policier te mais parce que batindami et pas ya parquet ba yaki wana sur mission ya parquet po baye ba nini zali koleka sur place parce que bango bazana mandat bazana mikanda ezola ki sabatindi bango basala musala na bango. Voilà pourquoi batelemeli ba locataire tout babima libanda en attendant dossier est évolué pour toyeba ceux qui bakosala opposition et pas ya ba héritier misusu et sengo zalaka ya biso ko ba ko kitaka na terrain tozali ko rappeler que na ba information tout bozana ba information na ba quartier na bino bo informaka to kundola tozali sur place tozali très apte pour na ko kitaka na terrain ko tali sabino masolo ya mboka ninga zali ko leka ba faits sociaux pe mboka na biso ko dénoncer pe banti valeur parce que souci ezali ko salela état de droit. Merci na fiston danga merveille toto bye. Ma mission TV, le miroir du monde.